liwa ya ndiwani oyo nazo comprendre te poani bozo let yango bandeko mususu. En tout cas to comprendre te lelo bobimisi jini mwana lemba oye mutabomisi ya ndiwani bandeko nanga ba audio eza ya ndiwani aleka na émission ye moko aloba atubela aloba makambo ebele aloba kake liwa na ye euti na bana lemba nini maladi euti na bana lemba mais aloba kite keza Jimmy mwana lemba et en plus elo boka musanga lelo bozongisi émission o eleka kala nani oye basiri ya ndiwani azwaka trophée na mama Kalunga eza 2022 te 2021 te eza ya kala penza ya kala siko mutu aloba na likambu ya kala likambu eleka nango kala boye ko bimisa yango pourquoi tango mutu akufi bobimisi yango po eza likambu kala ya ndiwani azwa trophée kala biso na minitio toza boye toyebi banani bakoma ozwa ba trophée toyebi yango botika molimo ya ndiwani epema na kimia bozaka so mutakufi bokomo luka ba archive kala kala bozo bimisa bozo loba loba eza nini likambo wana kala bino moko boyoki famille na balobi bien ke akangamaki kaka pour asali nini akufi akangamaki kaka bameme na hôpital akufi boyoki balobi te ka akufi na maladi moko ya kobwakela mais boye bokomi kozwa ba émission o ya ndiwani asala kala tant babwakela kai maladi nde yango bozwi bokomi ko bimisa pona lobake oh jini mwana lemba mutasali yebwe jini mwana lenda ya lemba e na rapport ni na ya ndiwani batikala ozala jamais ba master aza vie na ye aoyokele motema pasi ya nini yango nga kamo aton bosala banalise botanga pena kombwa mutu me oza na ona preuve moko te oza na ona na video moko te oyo mona kitango jini mwana lemba zo kende kozwa po ya kobwakela muninga maladi. Bien sûr lelo ba conflit ya ba comédien nde to komo latisela ngo ba liwa ya bato ba ucho latisa Barcelone a likambo sila bisalo po ani po Barcelone alobaki kaka mabe koya eza ndenge moko lelo ya Gabi alobi amonaka mamepele bembe soki mamepele akufi lelo to kolatisa liwa ya Gabi eza ndenge moko me totikali komona jini mwana lemba alobi mabe pona ya ndiwani te o aza na ba video wana kokipe kobimisa po biso misu tomoni yango te alors muto amonika ya zana ba video o jini mwana lemba lobaki na ya ndiwani nakolakisa yo abimisa ngo totala émission o ya ndiwani sala o ya ndiwani explica ndenge babwakela e maladi na otiela bino yango bolanda boluko ben ko sa ba confusion moko place ba confusion ezate muta sala émission kala bobimisi émission wana po bo décourager famille na ye po bo sala ke famille na ye na ba comédien non liwa nyonso te utaka na ba comédien yandi wana journaliste ou théâtre penza te yandi wana mamba théâtre azalaka penza ajuaka mingi te si peut-être na ba papa Serge tokolo ba oui eza jalousie ba bwakeli ba bomi mais yandi wana joua sous théâtre te ajuaka na mingi te akufi briske liwa na ezaki briske tatanga nyakufi ka boye alors butika koya ko bimisa kaka enteli mutasali yebwe bozo kota ba confusion na ba famille batu bozo kota ba bulu yeke na ba mitema batu bosala yango poani
ti ozoya koleka na tv ti ozoloba likambo wana na preuve te so balobi balandela o bakanga yo eske ozala na preuve olakisa ke eza jini mwana lemba non bandeko na biso bachroniqueur te boye te papa akufi aza mokolo epesi mpasi yandi wani bato baleli ebele yandi wani bato baleli ye ata toloba bacomédien bazala mitema mabe d'ailleurs jini mwana lemba jini yango azalaka comédien mpo namona ye ka soki deux fois ka ajoua théâtre boye ajuaka na ye te jini abima na ye na makambo ya buzoba oyo bandaka baproblème eyaka alonge mpa belvi akebwa ye azongi bakuku bakoma kofingafinga ye atika na ye biyo bomona ye asala théâtre nayebi te mosuku nga nde natalaka théâtre oyo asalaka te mais nayebi te namona ye ka deux fois na théâtre belvi et c'est fini namonaki esu te siko motema pasi yango yokela yandi wana ndeti na nini lelo mama epela ye wana avandi na maladi kaka après discussion kaka na ya gabi nakoyela bino baaudio ebimi deja ezali mama epela ye wana bacomédien bana mitema mabe toboyi te me tolatisa bato mosusu oyo baza innocent tolatisa bango baproblème te tolatisa bainnocent baproblème te na bavideo naotiela bino na ya jini mwana lemba ndenge abimi mpo aexplike naotiela bino yango tolatisa bacomédien mosusu problème te papa yandi wana kufi nzambe ayebaki kokufa lelo yandi wana kufi liwa na ye ngonga na ye ekoki tangu na ye ekoki nzambe adeside mpo tangu na ye ekoki buyibuyi ye wana ya buyi ye wana babwakela ye maladi tomonaka ya buyi na tv ya buyi akoma osala théâtre miso akufa miso emonaka elisu te mais comme eza mosala na ye amoni ke nasalaka nde na maboke apa maboke na mosala mosusu te ya buyi azojoue me miso emona te toyebi ke euti na bata théâtre tozo confirme yango te pourquoi towana bapreuve te mais eloko ekoma opesanga kanda parfois tokoma oya kaka oye na tv oye koconfirme likambo moko boye oye na tv oye koconfirme likambo moko boye oyo oyebi te mais oconfirme yango boconfirma likambo pourquoi nga na baaudio ya maladi ya buye nana baaudio maintenant nabimisi yango te pourquoi nasir te ke moto batangeli nga kombo wana ye mtasali ya buyi bon comme nana bapreuve te naboyi problème naboyi ngambu mwe nabimisi yango eza te me ti boyaka botanga bakombo ya bato na motema mabe kaka mpo jini yango azalaka epa belvi to mpo na nini mpo na ndimi te ke soki jini azalaki kuna na ngamba bakuki balingi batanga kombo na ye boye na ndimi te totika komemarando lisusu na bata maboke biso bachroniqueur biso bachronifuati oyo totika komemelaka bango baproblème mpo biso nde toomema baproblème mpo moto aye akreye likambo jini mwana lemba wana lelo lobi te pour ebeti problème na bacomédien ebeti problème yandi wana lobi mwana lemba malobi jini te explication yandi wana eza claire na otiela bino video boko comprendre explication na ye eza claire makalunga azwaki trophée mokoni kalati boyeba kala sero makalunga azwaka trophée eza ya lelo te seri makalunga azwaka trophée eza ya lelo te eza ya kala o makalunga azwaka trophée abimaka numéro 1 na bana basi nyonso yandi wana azwaka trophée abimaka numéro 1 na bana mibali nyonso eza kala o bokoya koloba émission ya suka o yandi wana asali eza émission ya suka te mpo eza kala yandi wana obima numéro 1 na kilelo yandi wana asala su théâtre yandi wana obima numéro 1 na kilelo abanda oleka lisu na bachaîne nini mpo toyebaki bachaîne oyo eza oyo epataka na internet toyebi ka toza bachaîne ebele me bachaîne oyo pene ezopesa ezopesa kilo toyebi ka toza toza na belvie toza na sila toza na famille libota toza na belvie tv toza na sila bisel officiel toza na badinana tv bacardozo tv eye koya
to mona pe Cardozo ye wana ba film kitoko ezokota. Des chaînes wana Bellevue TV na ba sila officiel ba chaîne wana nde soki bo au travailler wana yeba ke tanga ba trophée surtout pas Bellevue, surtout na chaîne na Bellevue. Soki au travailler yeba ke tanga bazo nominer ba trophée Rubima. Yandi wana sala théâtre kala papa batakoma na makambu na ye mususu. Bo pesa mwasi ne pasi. Bo pesa bana ne pasi. Likola be monsieur kezongi. Likola be monsieur kezongi. Bo pesa mwasi ne pasi. Bo pesa bana ne pasi. Bo zaka lelo émission. Ceux qui comédien kufi émission. Ceux qui comédien kufi bokomi ko bimisa makamususu. Lelo bokangi Barcelone ndoki. Pona likambo ye boki boluki bo fouiller bokomaka ko fouiller. Kitoko te botika mulimo papa batepe mana kimia yandi wana zaki ye moko mutaba ya ba problème te azaki ye moko mutama makambo ebele na batu te azwaka maladi famille na ye tambolaka eza kala eza lelo te azwaka maladi famille na ye tambolaka partout eza lelo te moto tika mulimo papa batepe mana kimia to respectaka pe bakufi. À cause ya ba vie o biso to luka ba vie na on internet to komi koyana ba makamusus o fallait pas to yanango. Tango to yako cité ba kombwa ba to mususu soki problème eza to yeba ka to pesa ba to ana pasi. Kolinga te mutu mobwe azo ba maladi à travers ba émission oyo zo sala o to zo sala o ale obelisi mutu moko moteme sika azalaki mutu wana beli nzamba akopeso punition nzamba nzamba osepela na ata mukiete jini mwana lemba obo okosila makambo mutu ana mai na makila na nzoto mutu ama ina makila nzoto bandeko nanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Mbote bandeko bolandaka biso to s'abonner, to commenter, to liker, to partager. Partagez. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker to simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Partout. Nana ba voice on oti la bino awa. Alors partagez partout. Na Facebook, na Messenger, partout partagez nzamba opambola. Tolanda nanu ebandelia. Tolanda nanu papa na biso tanga zaki na bomo imakamba lobaki. Mais émission za ya lelo te za ya kala. Après to landa mwana lemba to confirmer. Soki papa na biso yandi wan atanga ki kombo ya mwana lemba. Soki papa yandi wan alobaki ke oui eza jini mwana lemba wana ngana longo l'émission oyo. Alors to landa nanu très bien papa na biso jini mwana lemba papa na biso jini yandi wan o auto tika biso que son âme repose en paix. Après to kolanda jimi mwana ya lemba to landa nanu eza passe na bozo koluka ko belisa jini amba tuliboma toni congolais eza kalikam to landa botiela nga ba j'aime s'il vous plaît. Mes frères. Je parle des comédiens de Lemba, voilà. Comédien comédien et Lemba. Quelques-uns, bakozala. Et moutonyo sa wala mouté. Batama bébé basalaka tout ça bon. Nae bakelo moko ndeko nangata na zu trophée. Ya meilleur artiste et comédien. OK. Comme award. Nazaki premier, Kalunga maka première na ninga basi, nga côté mibali. Okay. Masculine. Donc 3 jours après, donc on a eu penza maladie. Maladie nini wana? Oh, maladie wana na yeba ngote. Parce que même sur sa toilette, hein, na côté toilette, même il faut moi ça rezoyo.
Vous comprenez, madame, na bendio. Donc, na comment qui pensa paralysé. Bah, même en hôpital, donc comment il a 3 jours après, famille est tamboli. Bah, ça va chrétien, t'es le bango, bah, tamboli, bah, découvrir comment moko nga na yebi na domaine na biso. Bah, découvrir comment moko na yebi na domaine na biso. Oh, kingani mtao salo boy. Oh, papa, likamnini likamnini osala ndeko no boye. Na koma ki penza ozosa toilette makila, koma penza yote. Na koma mabele ko ramper le col à serpent. Master ngope na yebi. Moi na lemba pe. Moi na lemba. Cela ne veut pas dire que non, bah, les manus c'est bazar mystique. Bah, t'as bien basaline, tu es modéré, tu coopéras. Vrai, hein? Modriche. De te coopérer, on a biso bien, tout ça. Mais, et l'eau, quoi, bon, et ça, là, qui te rote. Qui te rote, trophée. Rapport ni négo, ça, la mouninga, ma vie. Parce que, tu commences le problème, mon copain, la lemba, bah, comment qui n'est mon boy. Bah, comment, moi, ils allaient les moko boy. Et c'est les liwana ils ko ça la question qui copie côté la lemba en tout cas lemba face à caparé na part du lion. OK. Donc ma belle pende ya qui à côté wana mais tout le monde n'est pas mauvais. Na ndenge ameka pe ko tubela. Tubela qui quand même. A tubela ka tant fazu pression famille. Tant fazu pression famille penza meki ko loba ko loba bon Dieu a limbisaki il est quand on peut très bien. Voilà. Yango na monde oyo makambo ekoleka na monde ba comédien peut tout monde bato baza na poison makambo ekoleka nini ngoyi koloba en tant que chrétien comment on a trouvé un niveau ya koboma moninga po yo ozo isika wana. Ce sont des faux comédiens. OK. Des vrais comédiens baza bongoté. Ba vrai comédien baza bongoté. Comédien moko a té à côté à répétition. À côté répétition, bimisi fruit mora bien. Andimi peut diriger très bien. Mais la plupart des comédiens, tout le monde a les comédiens, ils sont plus dans le domaine du cinéma que théâtre. Vous entendez? Baza plus dans le cinéma que théâtre. Mais batika théâtre na bata théâtre, baza cinéma Mais tout coopérera bien. Tout coopérera bien. Mais les sont bien comme camarade biso na biso qui te côté papa nanga. Et ça là que moninga moko botie pe na mabele kundiye akundami penza ko na mabele abakundiye penza pona nini o ma misala mabele non c'est pas bon domaine na biso na zo ba to ko ba bodo ba bodo ba di muzuri ça dit il y a un changement aussi na domaine na biso biso to koma ki wana to za ina respect vis-à-vis ya ba grand to za ina respect mo absolu alors et ça dit que ba tout mo ba yo bima il y a une concurrence déloyale. On va comparer Kingana Kinganité. On a dit Mouzuro comparer Nanani. Elomé, Bodo, tout ça, Bana, Lemba, Songo, Ngiringi, Rigini, parti par là. On avait notre art. Tu crois aux amis, ma bête, mais dommage que, bon, Tolim Bissara. Tout ça, Boulon bien. Moi, je te promets pas que, non, c'est le moment, mais, Nazo Bongisa, spectacle. Oyoki explication ya papa na biso yandi wan tanga zaki na bomoi eza pe video ya kalakane nazo bandela ko ibisa bino siko boyoki explication na est très bien nazo tie la bino siko réponse ya Jini mwana lemba par rapport ya be mission en tout cas be mission et salami ebele na boyu ko za ba voix batu na ya kotie la bino awa be mission et salami ebele lobby ba live et salemaki ebele bokota na TikTok boluka ba live bo mona bato ba katara ba kata ki ba tie na TikTok ba émission lobby esalamaki ebele na TikTok pona papa na biso nani yandi wan ba émission esalemaki ebele pona koluka ko kitisaka Jini mwana lemba pona oluka kopesa mwa mbalanga mpasi na mutema eza kitoko te toyoki papo ya lobi eske atangi koma Jini mwana lemba malobaki keza mwana lemba nde asali ebongo malobaki Jini te alors tout la réponse ya Jini mwana lemba nde unanga partager s'il vous plaît partager mabe obo luka bo sala soki likambo komeli Jini mwana lemba ba obimisa pe ba vidéo na bino bino pe bo sala cité ba obimisa pe ba vidéo na bino eza kitoko te bandeko
eza kitoko te baanalyse tosalaka bato ebele batalaka biso bato ebele batalaka biso totalema monde entier alors ntango osala babiloko na yo sala ngo na bokebi sala ngo na kimia koluka kopanza information ya motu na ndenge mabe te mosusu ana bato basungaka ye mosusu ana bato oyo basungaka ye mais à travers yo opandi nkombo na ye omona bato baosunga ye te à travers yo ndenge opandi nkombo na ye eza kitoko te bandeko nanga alors tolanda nano Jini mwana lemba en tout cas beaucoup de courage Jini tolanda après tozonga lisu mpona oclotirer nalalaki nazwi bapel bamessage balien batindeli ngai ya bato bazwakise ngai naza na nsima ya liwa ya kulutu na ngai ya liwa bandeko tokoki kondima nyonso na monde na biso ya théâtre ndenge balobaka batongaka baza bahypocrite basalaka boye oui ça peut passer mais ya kolatisa ngambo ya bongo na bomi ya liwana epuna bato baosala balive ya bongo bozosala yango mpena bien boza sûr na bainformation oyo bozopartage na kombo na ngai na bomi ya liwana aza na famille soki oza na besoin okabula message opartage information concernant liwa ya artiste na yo oyo atiki biso mais kende koluka famille na ye koluka baadresse bakopesa bino bainformation makambo oyo to bozoloba meme famille na ezokama oyo to bino bozoloba na bareseau ngai na koboma ye ndenge nini oyo parce que azwaki trophée ngai naoki mabe aza kulutu na ngai makasi non seulement na mbula na musala ntango abandi musala ngai natalaka bango na batv nazwi chance ya kojourne une fois na vie kala epai ya kulutu na ngai atika biso mpe titika persona na filme moko kalunga mwana classe siko ngai na ye tozala jamais na baintimité tose fréquenta te place moko boya par scène moko tosalaka c'est tout tozala jamais na banimero ya telefone nayebaka place abandia kobima te nayebi famille na ye te nayebi eloko te ya ye siko bokolatisa charge ya makambo wana nyonso ngai na bomi donc soki batangi bana baartiste ya lemba batangi bana ya lemba nyonso wana tu ifo ezala likolo motu na nga parce que naza na nkombo ya mwana lemba sirono na nga mwana ya lemba bandeko bozala mpe nona bamawa ya bamakambo oyo bino boyaka kolobela bato ko batalaka mpe likambo yango ya kokosela motu botali mpe baparametre bolobi wi baparametre nyonso totali eza ye depuis makambo ya batrophée ya bacomédien oyo bapesi po bazongisi bomona elongi na nga baréunion ya baartiste comédien bafréquentation ya baartiste baplace banini est ce que bomonaka elongi na nga c'est rare elongi na nga ezala na milieu artistique mingimingi ezala batournage so nasisi mosala nakoti na motuka nazongi na bandako nazala trop milieu te ya baartiste alors yani wana nayebi place autaka bande kobima te kulutu na ngai natikala kozala na nimero na ye ya telefone te totikala kozala nga na ye na baintimité te ndenge akoti koloba tojoine une fois na vie une fois kala bolatisanga charge wana ya liwa na ye ezanga est ce que bozomona eloko yango eza ya moke oyo bozoloba yango na facilité totongaka baartiste totongaka toza bahypocrite oui mais liwa ya motu bolatisi nga epuis soki trophée yango nga na kookele jalousie mpona trophée ya kozwa wana ekozala catégorie moko nanga yaza légende comparaison yango yanga na ye na batrophée ye azwaki trophée après yayoki jalousie tout ça bozosala bacalcule ya makambo wana nyonso tout ndenge nini boevite makambo oyo c'est pas bien ya kolaka na bainformation ya mabe ya kokuta na média mpo oganye bavue mpo boganye baabonné je sais pas moi bandeko botika biloko oyo nalalaki nanamuki mpo nasala video oyo mpona kodenonse bato nyonso bazobeta masolo oyo bazobeta ya jini ya bomi jini aza na nsima liwa ya liwani botika eloko oyo aza compte artiste kulutu na ngai aza légende molimo na ye mpe malakimia soki ozala kaka nde touti koyoka Jini mwana lemba lobi soto ana posa information concernant liwa ya ndiwani to contacter famille na ye
Tant que tu as matière, tu as très bien, tu as bien. Tu as très bien. Alors, bien, à préciser bien. Nani biyandi wana lobaki bien ke liwana ye utika ke pa nini maladi wa zaka nango kala wana emission kala e utaki pa bana lemba matanga ekomba jini mwana lemba te mais tozaka na tozanga ka lokwa tozanga na ebite so lolemo na biso zaka nango facile ya kobimisa kombo mutu na likambulo kwa ya liwa yo bimisi kombo mutu ye mutabwakelaki ye maladi ye mutalobaki na ye tokotala na kolakisa yo akolakise par rapport à nini bawelela nini bango mibale ba même âge te même jini mwana lemba bomona ngana mona na ngai na bamamba ba comédien te kande ye moka lobi na mona ke na mama ba comédien te na mona ye kaso za nango likamba belle-vie wana omona ye wana pa mama biso bela na mona ye kapa mama biso bela apare pa belle-vie na mona mona na ngai ite pe na ba association bata théâtre siko aoke ko luka ko boma kaka yandi wana ya jouaka kana ili sute yandi wana asala succès na boite mena mnicho jouaka li sute abande ko jouer li sute pardon ava kufa ale yende bakolanda bakeboma butika papa batumoli mone pe mana kimia ana bana olingo sala ba vue na on internet sala na yo kaka analyse ya liwa ndenge papa kufi mes condoléances na famille otei ba comédien c'est tout koluka ka to bimisa ba kombo batu Babylon émission msuto sala ka osali pene émission ngana si na sale émission moko na sale émission na silisi na poster émission wana mais na moni ke te na ko lo baboete na ke na longoli yango directement banga musuto tika ko sa na sala pene émission na moni ate tana yo luka na benga na vérifier na moni ke te likambo na lobi yango te na longoli émission eza na 21K 21 000 views n'est-ce pas ça jour moko nanu kutu bakotelenga ngote mena longola kiango po ani na boko pesa batu mutema pasi totalement partout batu baotala biso mutu musu po azwa vérité fo aya na chaîne na yo mais totika ko ya obetaka baninga mabaku eya kitoko te to ana ba preuve te oye lakisa toza nango te mamepela azui malade après avoir kusora na ya Gabi. Mais comme tu as ba preuve sur les Gabi to te koya lobango na TVT to ya lobaka to lobi to pesi conseil mais to koya ko apuya ngote ke ya Gabi asali ba non ya kitoko te to ti ko betaka batu mitema to ti ko pesa batu mitema passe d'internet muto ana soka koti ya leli ya lobi afuka mi asaki ekomelao to bota bana to za mitema ba mama et aux amalamu mingi. Partagez la vidéo s'il vous plaît na Facebook, na Messenger, na WhatsApp, partagez. C'est la biso j'aime vimba. Mes condoléances na famille en tout cas papa yandi wan moli monepes épée manakimia. Courage na moi sinayo, courage na bana et puis courage na famille et puis courage na ba comédien nyonso. Nzamba lola apesa bino makasi. Tokutani mbala sima soki yesu masia azongite bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.